Faire le goal à RATR titre na ya ça c'est interdit. Ça c'est interdit ça lingala. Et ça français. Mais toi qui dis faire le goal attaque titre na 365 jours. Et ces jours où on les a français tous à lingala. Et faire le goal attaque deuxième monnaie le goal à biberon. Et ça français. Et à zappé parmi bateau tika ba prendre ya minene ko longa ka ba maison mère ndako oyo yaki ko visiter. Parce que hier, à la maison mère a visite. Papa n'a biso Charles Mumbaya, a betaki allo téléphone, a bien qui cher de poule. Ici cher de poule allo téléphone. Cher de poule est rafan a dit oui papa regarde-moi. Et fait ce que Linda Tali que non président Werason. Moi mon balio a soukolé ngapé ma papa trop, anikelé ngapé banzungu trop, anikelé ngapé basali trop hasard, respect. Tout ça là est nini. Bozwa ya tama muke atia mo vocal nenda tiaka vocal na eloko la kini za ke non. Oyeba no musique, oyeba no musique té, to pisa ra chance. Bonjour, Nababoni, sa vérité universelle. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission Nabino, les news de Joyce. Les news de Joyce, ils auront toujours pour la actualité. Nous sommes les kakanaki, la vérité pour biso et la carrière que la vérité. Je passe derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman, aux émis de énergie. Je dis bonjour à mon papa, à mon boss, Maître John Moté, ma maman Micheline. Je dis bonjour à mon superviseur, Papi Okongo Liko, fils sans frontières, Aigle Mobutu. Merci pour notre conseil, papa. Je dis un grand bonjour à toi, Francis Aman, souhaite bon crit au moti. Par rapport à taille, la patronne, Naomi Bekan a porté monnaie manger. Bonjour encore une fois, Nabino Bolingaka, Joyce Tumba, autre Madi Benzema de la presse, Nazaraka pour nous salam salananga, pour nous remettre la mine toujours la vérité au Ezaka na terrain. Dans les news de Joyce Alelo, en tout cas, na Rosalanga, mon côté, Naza déjà n'a invité Nangai, au Eza déjà Isaac contre-maître, bon, mais ça n'est pas de Yambaye, au Eza pour la deuxième fois toujours Yambaye. Le long n'a embellé un sujet au Ezo les Canana. Actualité au Eza na Teresa ya Robin Mundi Bouba propos à l'Obaki, Batebele, Basepela qui n'a ngote. Yango, on a qui n'a tellement que Isaac passe à Rangambo. Il a fait rigolo à Jésus de nuance à l'Obela par rapport, il y a actualité, on a des Yango Toko Solana, Isaac. Ni na bango ba boaka ki single na bango bimaki pourquoi bazo sala nango promotion te to komeka oyeba po babi bata faire bozo lala baninga ba sa promotion to komeka solo pourquoi promotion eza vraiment makasité na ko singa na ozemi de énergie afongoli nanga caméra na yamba déjà invité nanga bonjour Isaac. Ouais bonjour maman Joyce Balbi que Joyce Benzema de la presse moi c'est un peu donc et on est là vraiment on a pu d'abord bon retour au pays donc à mon boss c'est président fait régulage des nuances. Balobi que non auta yo la tournée en Europe et pour que donc auta yo déjà na PC vient na Charlie Solo et Mbote Belé ma pour na base orchestre mobile Patricie donc et puis Mbote Rebo merci beaucoup parce que on a qui dédicace notre lequel on commet na cela bien et donc il va tout bazar vraiment ba gaulois na ba gauloise surtout bazali bana mboka ba o bazala kin na PC bino ba mbote quoi donc ça c'est Isaac et les contre-maîtres de la presse congolaise mais pas faire quoi ba benganga kino et balobi kino mal nécessaire quoi mal nécessaire donc ya dadango bana merci beaucoup dadango bana pour na conseil na yo et na ko pesa sur biso ba ligne mususu poto le ka kosola masolo ya regarde moi parce que balobi kino miko toi système ka regarde moi voilà. Regarde-moi, toujours regarder Kakayo. Isaac, tu remets un peu quoi? Boni d'abord, basango ya yale, balobi contre-maître. Au PC à tambo tété, au bani maman, encore mikolo nangambo mingi, mikolo ngambo mingi. Ouais, il y a les contre-maîtres de la rumba congolaise, puis le petit affaire rigola, donc moi c'est depuis que pour Manian, ça en est bien. Il y a les très bien. Et le samedi, le 26, toi on a concert à mener, les contre-maîtres, surtout on a concert à mener na Mikondo kuna dans le benga vraiment bino au bout de la carte Kini awa, boya vraiment ébélé na concert et aller wana donc boy déjà que non il y a Zambouzi et faire rigola eratika comme belé article à ce qu'on est Ibrato beta contrôler ça la rumba qui to connaît zo sala wana donc il y a les vraiment à pepele azo préparer album na biso ezali ce n'est pas sorcier o eza o vraiment ya boka qui président faire rigola des nias na maman na biso aigle ici la aigle jaune donc vraiment il y a les apepele tellement il y a minga pour na contre-maître tellement il y a minga pour na ba gaulois il y a un moni qui non na leki na ko pesa vraiment mais mbote pas ba gaulois mais on est là juste Benzema de la presse pour ça on a vraiment et na cadre gars regarde moi parce que regarde moi ndi makambo par rapport à l'actualité, biso nyo soto ebi actualité ezo dominer ezali ya ndeko na biso star na biso Robin Mundi Bouba propos o abimisa ki d'abord l'air oyoka ki on va to kota d'abord na source to l'air oyoka ki ba propos ya Robin Mundi Bouba ça que d'abord ndeni. Ouais bah propos ya ndeko na biso musicien ya mboka na biso ndeko na biso jeune frère na biso jeune leader na biso. Et nga d'abord na nemo ambete nga iso ki na moni jeune congolais mo boye jeune artiste congolais mo bazo maké mukolo na ka mo raté parce que ils attendent sur zo luka succès
Tu vois, au moins il fait le Gola Génial, c'est pour comme maloko là yé, to au comme à niveau moko boy le Gola ba innocent, le Gola ba rebo, il faut toucher ta faire le Gola Génial, se comprendre. Il y a un moment que non, na fanda qui sert na dini moula si western c'est quoi benginga et na mère na Linda Nzila vraiment Linda Nzila vraiment il y a une association les enfants de Michel les autres sont vraiment ba orphelins ba belé vraiment na kati wana so koti wana okozo ba détail nango belé ba benga kinga ah bien c'est qui pourquoi to koto yoki ndeko na biso alobi boy au moins ça vraiment just money ça la capacité comment on attend sur mon tout moko bandi musique lelo ou abandi musala ya presse lelo aboya lokola papa na biso bakoko na biso bazakari babaswe comprendre au fin no comme boya lokola Tony Koko mon vieux donc j'ai sali Tony Koko kutwala Willy Kaembe ba papi moma et ça la rapasi comprendre et ba popo ne na biso na tenir wana bon ngana ta so jour wana la muka ki bienti selon ngana rolo bala to so la muka ki bienti ou amela ki bilo makasi ni amelaka et yango ta so ya mela bilo makasi ta bien lobika vérité à propos ya ba ene makambo ça mais ceux qui ene a sali mabe au ko reprocher ene na télévision té. Toi, tu connais là où qui fait rigoler la fan naka. Comprendre. Adresse à faire rigoler la pesa déjà faire rigoler les artistes ou à pesa adresse ni na TV à l'obi qui non na fan na bova numéro tel avenue tel. Ceux qui y a sali au mabeto y a sali lo mo bosepe na monter. Tu peux aller chez Dieu au bengi au kutaina yo luki ba Paul Mutu au luki ba Tracy au luki ba bureau bazawana comprendre. Bazawana ba garçon président bazawana ba trésor congolo bazawana au luki bango so za besoin de faire rigoler génial au luki eta qui y a na yo et azape parmi bato ba tika ba prince ya minene ko longa ka ba maison mère ndako oyo yaki ko visiter parce que hier à la maison mère a visite. Tu vois pour afanda visite n'est pas avandara ou mais là quand même ça la deuxième équipe papa mati première équipe voilà deuxième équipe on a biso to bien monté tu vois mati deuxième équipe pesi makamne ka nzamba za kaka na deuxième équipe wana kaka na deuxième équipe o ya zalaki wana nde asalaki kino président wa raison de fait kakola yo qui est trop kakola salise misala trop vena ngai kakol monter ma ligne d'énergie to la nouveau bébé ya petit kakola ya maman bato ya Chilo na mervedi donc bana kitoko baboti bana ndako comprendre et fait ce ko linda tali kino non président wa raison moi mobali wa sukolinga pe papa trop anikelinga pe banzungu trop anikelinga pe basali trop aza respect to sala ye nini bozwa ya tama muke atia ma vocal nende atia vocal na ye lokola kini za ke no oyeba no musique te to pesa ra chance alongwa ki asali ba couper décalé na ye ya omoni ke no e faire ça ba couper décalé na ye ba couper décalé ne pesi mutu kilo e pesi ye makambu ndenge azomi mona ka komina makambu e pesi ye ndenge azotanga ba vie parce que vidéo na ye na landa ki yango alobi cette fois-ci na oloba so ngamo na mituni ke no cette fois-ci akoloba nini pe akoloba nani parce que mutu oyo azoloba ke no na beta pe na orchestre no te faire ko la cause wa mutu lokola ye ayemba donc a beta orchestre biso ya pourquoi pas a chanteur te bien moi vocal na epesa la moi makam na kin vocal d'abord que no soki na biso ke no bolingo no za data est-ce que c'est per nango cause non ya data na kin soki pe tom so ça pe bolingo soki bolingo comme ya data da fo bolingo fo tikango bolingo data za raté comprendre bolingo data za raté soki bolingo de comme na data fo tikango na bolingo data na maison mère bato ba sepe ne azu akei parce qu'on a maison mère na ça bato secret moko bo maison mère ou secret a wenge eza yemba tia vocal no ya bien bato beta maboko pe tika disque tika nzembo lokola ba hérité watana be batika banzembo lokola ba faire lokola basala ba vita imana basala ba victime d'amour basala ba nzembo ebele comprendre et hérité sala featuring amunene na vie na faire lokola oza nostalgie o tika la lelo o tika la succès et ça la hérité comme hérité azali wana Gogan que j'ai sali tu vois parce que Gogan tout ça ba tout monde botama ne moi il landana comprendre ce que bato faut pas comprendre que loko wana faire en plus d'abord ndiko na ngai oza wana oko jamais kozala wana pona ko faire en plus non il faut soutenir faire gola parce que ça so ka ça vraiment vient na yo o beta na wenge il faut soutenir faire gola parce que oza mona wenge ce qui mo beta na wenge eza na mona moko te ya wenge alonga wenge finga faire gola genius à part yenda so ba makima na ye ce que yazo sala ba makima na ye ayebi ba propre intérêt na ye o yazo salela to ko boya pe opinion était mais e comme ba niveau moko te que non ya ba dire moko boy lokola faire gola za massa na yo lokola faire gola za mutu moko bo non il faut tous en respect na musique congolaise ya un moment to lo ba que non président donc ministre ya culture et art atala pe makambo oyo ba faire gola ba tout moko beaucoup toucher à bangoti la paix makambo Isaac est-ce to vanda vraiment to raisonner est-ce que mon a que
président Ferregola yemo comme ta fongola porte parce que ce que président Ferregola a wanganaka peut-être Robinho té mais makambo nyoso pe linga ezala té quand même atanga pende na vandi Benzema de la presse yo leki na TV tom ba tuni yo kana ba média na biso que Isaac oyebi Benzema de la presse momboy yo skolo banini ke o na yebi ekutu tazanan obimi otelemi oyebi déjà ngape na okota derrière rando na sa mutema skolo yango moni que non nazo so que non maman Benzema de la presse faut beloko moko boye et là ozo bomba d'abord musique na biso ya Congo eza bon en fait président Ferregola soka lobi ki ayebi oté na nemo abete pour ngana lo ba que non eza d'abord mabete pourquoi et quand on appelle tam sous pas si moko ah kotala que non moi na bota na sima na nga na yebi ete era bimi au moins na vie ata wera boyo ata kofi boyo ata vena nga waze ko Félix waze ko mukwa bonwa boyo même ata ba miel de so boyo depuis que boyo donani ibrato boyo mais eta que non oyebi que non aux niveau na bangote il faut qu'on ndima bango ta zo ko boya boyo et ko topeka oh mais c'est on a yebi ete yebi ete OK le ko yebi ete ce que tout ça ce que tout oyeba yi. Et ce qu'on peut le voir, tout ça tout est baillé. Il y a un moment que nos musiciens allaient kana koye bana. Il y a des qu'on a biso à comme un niveau wanate. Il y a qu'on finga ou bien qu'on le bat n'importe quoi. En plus, makamba vie azolo makamba vie. Pour la vie d'abord tout qui est innocent. Ba vie innocent so beta on est ba vie ya ba gaulois na ba gauloise et ça ba vie à J7. Parce que innocent ça soutenu par biso pour un respect. Et ce qu'on peut le voir, les lots tout le monde pour innocent so menacé na mikolo ya ko sakanate. Oyo ba mimona ke no lokola baza ba adversaire président Ferregola mais baza ba adversaire président Ferregola ti lelo oyo rebo bimisi amisi opisi na ye ozomona ke no na succès ya kosakana te ezo eza po biso nyo tambola to mekolo ba mpe so lobi inusa wi succès ngole lobi ke ya rebo olingo comparer succès à rebo na Robinho Mundibu. Ouais, non, en fait, biso to comparer succès ya Rebo na été parce que Rebo d'abord azana succès makasi azape na bakambo mebele koleka na mutu zotanga kombo na parce que ngana boyo tana kombo. Tout ça non bien, tout solo la pena bien yo amona mboka ngape na mona mboka mais déjà de un to comparer Robinho Mundibu te na Rebo. Mais Rebo na mboka. Rebo ba beta genre musique montée. Mais voilà. Parce que ebele pe ya bato Rebo tom so beta mutu nyo so tendeli na musique comme toi na be. Olobisco bien. Pour nini ya beta musique ne mo na président Ferregola te mais animaka a osé à la comparaison ya musique na président Ferregola j'ai des nias parce que y a betaka coupé décalé oyo ba Gez Fablus ba betaka oyo ba DJ Guimard ba betaka oyo ba parce que na bi ba générique parce que ba so ya ba générique nana so yo ki betaka générique eza master nga shomi na ngwere comprendre na lobi boyo dile manzaka moi sinzambe CP ya mboko wa yebi enyame Garda Nigeria, Élysée Bokota Bayebi, Club des Stars de Werason Bayebi Yango, Jamaïque animateur formidable Bayebi Yango, on comprend. Parce que Mouta Betara générique le roi Chomi Azati. C'est que il y a Betara générique, on m'a dit depuis Chomi à Boakate, il y a Mouta Boaka, va couper des calés naé. On comprend. Et c'est ça que nous sommes condamnés. Azoba crie à moi, bato Chomi, après sa Chomi chance, Chomi a tombola, et a tombola kaye. Parce que Chomi a la biso animation, tout ça le rappelle bientôt CPK, na sima Chomi. Et Chomi a abana musique à vailler. Comprendre, ça la comparaison, ba musicien et le rôle Chomi. Comprendre, Chomi a bana musique à vailler, Chomi a bête, pas ba ya mikolo, Chomi a bête, pas ba just bien. Wana yi ko za musique. Ça combat Chomi mingte poto boy na biso. Oh baby c'est la Chomi musala nae parce que Robinho Mundibu baza boss ya Chomi. Boss jamais ko se mesurer na. Aza boss masanae. Muto asimbi muto aza boss nona ki boss et c'est nga acheter poto comme on appelle mon 13 ans ça ne boss. Voilà. To vanda ka wana est-ce que mon até que Robinho a lobby lisusu na émission na lobby bien que le loko mona Ferregola koyemba français et ça peut grâce à ba conseil na so yé pas les cas na te va loba kité mais Ferregola appelle ngaka yemba peu français parce que il y a lobara que vient nga o sa musala bien mais so pour cotissimo qui français o cotissimo qui libanda na ça eza biloba loba eza d'abord biloba loba pe eza qui impolitesse so moni chacun biloba loba na pe moi ça les langues pas évident non Ferregola era titre na ya nani ya ça c'est interdit ça lingala et ça français mais toi qui Ferregola titre na ya 365 jours et ces jours où on les a français tous lingala et Ferregola titre monnaie le rôle biberon et ça français et il y a que le bateau qui nous a l'équipe na TV le bateau nous muta ça encourage à faire pe en plus Ferregola azotang sa banana na be kola ba danger na ba poto. Oh ye moko dado ye moko nanu ba memi e poto ko mema ya pamba aweli ko kende akitine ko kitane aéroport linga ki maboye bakangi ote non batuni olio ki mani habité na nya kende mbangu na tour Eiffel ko kanga photo mundele c'est mais non c'est pas normal entre contre la mutu kato kende kanga photo na tour Eiffel
Comprendre? Et il y a comparé faire le gola, faire le gola bimis, faire le gola attaque victime d'amour. Na wenye musique à maison mère. Et ça français t'es. Non, non, t'as ça yote. Et faire le gola le big non, aussi si c'est ça français. Moi si c'est. Et ça français, tu bien pas ça français en wanden. Et ça bien nous d'abord français ni yemba. Non, toi sur là. Toi sur là yo. Français ni d'abord oyo yé ayemba. Oyo keye et ça là que non, yé ayembi français classement boy. Ah, tu sais, le romo, ceux qui bako matanga, ceux qui bako matanga, et c'est ça français, bako matanga. Hein, parce qu'ils ont naza tono, na trône, Louis Victor et Coca charge, c'était banni bon, obiga trop de Louis Victor dans d'autres ça là vraiment bien. Parce que tu vas que non président fait le gola déjà dans la carte Kinshasa. Hein, donc voilà. Bah tu vas comme on est nande bête, mon musique à Congo, on est mon bête, ne qu'on a biso wana azwa temps à sa musique n'est bien. Na yoki ka komi na ma campagne, mo lobi ki komi na ma campagne. Parce que le pango lemba biso to somba ki yango. Et to somi le pango alemba totali ke non mise net ya ko foutre la place on parce que azana mo foutre la place on ati ne a profiter ki yembeli vene mo bonzembo vene on a commissaire na ma campagne kutu bo mo ya ma campagne kutu linga ngote pourquoi et ya comme si ngam na la sabatu ki komi na ma campagne parce que nga fa na ma campagne na 2017 et na bandi carrière na nga 2016 na ke fa na ma campagne na sala 7 mois na ma campagne yeno kutu sali un mois na ma campagne ça tu pas mata une semaine mais nga fa na ma campagne tongo pe ya le pongo bima piscine na kati. Ma campagne dérangée bino nani. Non, parce qu'il y a le bic que non cette fois-ci n'a pas ni ma campagne. Oh, a osé parce qu'il a ma campagne. Parce que belé ba PC chance té. On a linga l'examen dans que. Et belé ba PC chance té mais chance nzambe na esali. Ouais, Benzema de la presse moni na ndemo bete eza chance na ye ya moni photo pesa ba acoustique 10 match ba chance na vie et mto fa n'est pas malaisa junior malaisa. Rompone, to pesa lokola massa na nga materazi. To pesa massa na nga lokola jusqu'à Zanoti. To pesa massa na donc vient na nga lokola ya Thierry Migler. Comprendre bah tout trop peut chance la musique parce que bah chanteur est-ce qu'on peut le voir biso tolo bana ba chanteur faire le gars c'est chanteur faire le gars la za muto yo papa lutuma komi nzembo ayebisi ke no mwana nga yaka koyemba nzembo mateya papa lutuma zo beta guitare faire le gars zo yemba so ba chance o faire le gars zo na musique personne zo na musique yena na zo ngote azwa tana ye ya kopema azwa tana ya se concentrer so azo mona ndeko na ngai so zo mona couper décaler zo simba so supona yo te zo tana yo zonga na ndako no pema zo bana na yo rassembler ba place moko tika musique ya Congo kimia tika faire le gars za massa na ote moment o faire le gars zo boule regarde moi azo bimisa ba voix ya minene ya makasi o kino est-ce que bika no faire le gars aluka alika me mangambo et pas Céline Dion. Céline Dion est qui voit faire le goal de Nias na regarde moi. Céline Dion a piqué crise style l'autre on a tolo Céline Dion à l'hôpital. Poison mon a que no faire le goal ko yemba ya boyi. Hein ko yemba bité ko yemba ya boyi. Et ça vous sakanate. Tu vois azwa tana ye ya ko fanda au moni ma campagne pe au monde moko boy au moins so changer milieu comme na milieu moi calme. O kan ça que non le ko na lemba super makelele ba bar bani non ma campagne za place ya makelele te o ya linya ma makelele ma campagne za place ya calme tant so calme ma campagne zo ko kangote afana non ta azwa maîtrise ma campagne on comprend azwa maîtrise ma campagne za milieu moko boye esengaka poser esengaka calme ke abanotila to makelele na TV banini ndeko na ngayo comme na ma campagne zo terre kufana na ma campagne zo calme za la poser asala ka rumba moko boye mbele Willy Musheni alikaka kangisa ye apesa ka eloko te pourquoi yo zo mbela Willy Musheni lubilu asombi soki ni so non Willy Musheni za lubilu te on comprend ya omoni ke noti lelo alela ka ote na yembeli vie apesa ka kuto eloko te oui oyembeli vie oyembeli une autorisation nani. Est-ce qu'on comprend le Rwanda? Donc, à ce temps, il y a ma campagne, le les calme, atika mutune zappé à l'aise. Donc, afin d'être calme. Donc, on est tout ça, promotion, à regarde-moi. Ok, Isaac, question sous avant de côté vraiment, dans le belata, moi, promotion, bon, on a bien de Bimaboy. Isaac, est-ce que le lot, vous m'avez dit que Malobanabino peso attrapé, Malobanabino moko et Kangibino parce que Jésus de Nyon, série membre à l'Obara qui est hier au Sala. Arosala ba featuring tena bato libanda pona ape na posa na ngote ye kaka rumba mais comment na ba ligno akewana esenga pe ba featuring esenga pe makabebele pourquoi aloba kango après asaleli ka malobana na tina suka non en fait omoni ba faire gola je niasi baza bato moko boye batambo na selo bango batambo ba selo batuté et omoni à l'époque avant la comme ma campagne na balo fa na appartement mo boye ba kotela biso na yolo na wanga eza appartement ya boss na ngamo bo Julien Gilles et azana maison azana ba maison na ye utaka ba Chine bilo utaka Chine eza na ville et na ofande pa na ye na ofande pa na ye azali bana mboka ngana ofanda chier era ye koya na fani senga ah boss ya nga force ko na longwa chier mais il faut na zo parler na nga ba nini
et c'est il faut nga longa position nini faut tanga ba mike tsinga oh Isaac mike nini après c'est un exemple moi lobi Isaac kolinga te mutu kezo tambola owela okatsa liboso mutu ka ko tutana ba ko tuta opé okufi est-ce qu'on peut le rona voilà ce que bato ba welela ko sala makambo ba osala lelo on comprend ba welela question welela la vie attends c'est là la katio malobate na bat bozo talanga na linga pena répondre place wana parce que ekoko bunganga Isaac na vie balanda te mais muninga sala na ye ezako welisa te donc sous ton na yende et c'est que ça la bino ton na bino zakite et loko président faire fala lobande yango wana na moment parce que ye alobaka que akosala yango te ya kotikala na rumba biso pe les tozozo nga toujours na mama lobana bango sali yango siko ezaki olakisa siko batu keno batu babonka sa koloko za capable ti on parle Nathalie si yoka kana kena yoka poto mais oyo zongisinga ke partout on va sala ke ngotom su bazaki pressé mais tom su pe mutu wana lera sala ke ngo ezaki tana ye ezaki pressé non na miso sko ba okende wapi ba osuka kala ba quelque part ba zonga kaka place faire gola zali ala kisa batu o ba kende ki wana ba yebise ba prometa ki biso ba beti ya liboso ba zongeli rumba après ba osala yemi balé elle ko président faire abeti biso ba rumba mi ça sko ba okende la blonde poupée azola nanga vraiment na niveau Allemagne motema junior wendo c'est la blonde poupée na mona Vivette Mayamba mama Gucci FM azawana les bourras de la presse wana vina bato vuma ke notre le la faire de la génial c'est taki ba fan na ye et taki ba attaché de presse mais taki ba fan parce que nga nazolo ba keno maman nanga na papa nanga ba kabona na libana na bango pona voilà ce que rien c'est le moment que non moni ba mi faire le goal ezaki comme moment oyo voilà non ezaki comme moment oyo alinga l'accès ko batu keno likambo parce que oyo bozo mona keno loko la binone eza binote ce ko ezanga ne na osala makambo oyo parce que faire le goal c'est meilleur déjà c'est meilleur chanteur déjà parce que papa wemba na olinga ngote tito si c'est mise fort non papa wemba de pas ouais faire le goal papa wemba keno papa na ngina ye ba na classe ya mikolo to na classe ba mikie papa oui mazwa qui t'a eu à faire rigolo avec le bakino na suka va ko lobi kino faire rigolo de Nias donc grand chanteur on comprend c'est que faire rigolo là pour oyo kai faut zo temps ya oyo kai ko za précéder tellement to za qui précéder oyo comme ce moment faire rigolo de Nias précéder loba ya biso nde que tant na bino ko kaki te ko tant na bino ko ki voilà c'est là aussi ko menga na lobi oza c'est OK merci na mio so balinga ka vérité universelle to comme que vraiment malembe poto chité Isaac kokoko lobela et là on a bien ça marché ni nos coco senga na ba fan na bino ni nos coco senga na bana monde tiena ba nyos ba tala biso et puis au pesi bambote nao ouais donc bato ba consommer toujours regarde-moi parce que faire rigolo géniance auto bimsa regarde-moi tout le monde qui papa na biso Charles Mumbaya abetaki allo téléphone abengaki cher de poule ici cher de poule allo téléphone cher de poule era fana lobi oui papa regarde-moi il y a au monde qui va consommer toujours regarde-moi ezawana eza na ba plateforme pour monde clip niveau des clips déjà dans le bakeno niveau clip on a déjà déjà katikati ya partie à Kasavubu parce que le chantier Kasavubu déjà azana 55 parcelles de la Kasavubu donc clip on a déjà fait le goal déjà boyebi keno fait le goal après ça ba devant na ba clip après ça devant na kolata après ça devant makambo belé chemise déjà l'attaque wana to bien on a chemise regarde-moi les 10 tous en concert le 10 octobre toi en concert toi na concert na biso munene autorobeta et tozo senga vraiment na ba fan surtout ba gaulois na ba gauloise et la maya regarde-moi on est ça quand même bien na ebi que non Natacha Tantine Kukabu o azala patron na nga ya Natacha Gol officiel et azoti na dia lo wana na à partir de Turquie bango na onali lukombo mama cc balobaki ba kobenga nga et po batilika baleka kotina biloko na ba lo wana na Turquie biloko wana e awa to la tango le 10 donc boke de kaka na chaîne na biso ezali faire gola faire gola vraiment les padres bo betawana bo consommer vraiment regarde-moi ils ont ma plateforme surtout bon on est déjà dans quelques mois et dans quelques jours to bien déjà 1 million de vues déjà bon biso ba vite ko tangote par rapport que non non na 6 jours parce que biso makambo ba vite ko tangote parce que to tikila ngo innocent to tikila ngo rebo ba buna makambo ba vie na bango bato base de la harmonie o eza disque au président faire gola a pesi ba massa na ya maison mère et bon de la premier soin o eza disque ya ba musicien na biso et pour la finir na opesa mbote na maman na ngai Titi Catherine vraiment depuis Belgique la pesi mbote ba maman na ngai surtout ya Asbel soutenons nous na pesi bino vraiment mbote bisika bozali et na zaisuna maman na ngai moko boy vraiment auto solane mikolo oyo et na yebi keno pe yo pe susu émission oyo akobenga et akosoutenir pe opoza maman moko bazo sola kitoko mikolo oyo et vraiment maman zawapi la bato ba comprendre ça les émissions na pesi petit na ngai Kevin
Mohamed, Kevin Mohamed, vraiment, na pesi mbote et na pesi susu maman na ngai aza awa. Ah, il y a besoin de position au monde on a trop on comprendre donc merci. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci na bino nyoso bolingaka Joyce Tumba. Autrement dit Benzema de la presse, nazaraka apona osala la bino musala lelo na embela ki bino Isaac contre-maître boyo ki ndenge à répondre na sujet o pe actualité o ezole kanata ya bino mundibu donc Balbi Daniela donc Maria Daniela na pesi mbote Betty Bedi Kabedi na pesi mbote Nisha Bilaka asbe bilaka do ba tout baluka bolinganga vraiment maman Monica Bayende venanga passer nzeka Masalanga Jean-Louis nouveau belge bientôt Zoya do talape ba makamnenge zala kaka ba gaulois na ba gauloise surtout na pesi mbote poto na poto ya faire gola et quand les jeunes nous a fait gola na pesi mbote ya dada ngwabana. Merci. Na actualité o ezole kaya Robin Mundibu yango wana to ya baki. Place to ça émission na biki to za ndera plateau na bino mais non c'est ça. Voilà, eza pas maman Annie donc eza staff tantine Annie au mona okuta na Gérard Munene lokola trésor. Ok, bon mais ça nous sommes déjà un journaliste des Arabes ma banga nyosa na kapona mbongo ya mbongo anda kumbongo ni je dis merci to yambaki Isaac pour na actualité o ebanda ko leka ya Robin Mundibu aleka ki na média alobaki yango ba gauloise na ba Isaac babi ba otika boité fallait kaka ba répondre boyo ki ninga répondre ba vérité e biminde na monoko ya Isaac biso to za kaka awa pona ko memela bino ba vérité nyosa o ezaka awa na Kinshasa e ngande mama ba vérité. Un grand merci à mon caméraman Ozemi de énergie, à mon boss maître John Moté maman Micheline, à mon superviseur Papi au Congo Lico Fisson Pontière, Balobi Francis, à Manrit au mode par rapport à taille, la patronne, Naomi Bekanga porte-monnaie magique, Ngana Bino Tokuten émission Sikabayo.